Bonjour l'ami, vous allez très bien j'espère. Moi ça va. Lobby de Omo a commis une inbox juste pour remercier Ngai. La reconnaissance. Abissinga ma coach, vous avez prié pour moi contre la masturbation. Le Seigneur m'avait secouru, j'ai perdu votre contact et je voulais vous remercier. Comment puis-je vous envoyer quelque chose? Yom to ya ofinga nga so nazo aborde ba sujet na nga ya sexualité a. Moi musala nzamba osala. Bible zoloba il a donné aux uns comme et aux autres comme. À chacun son dada. So yo batinda ya rote ya ka. Ce qui prospérité, ce qui la délivrance, ce qui est le renene. Batunyon sotin. Parce que les gens qui sont nzambe belé ba mona net ba na ba monopole là ba on va maîtriser nzambe ba on va maîtriser mambo nzambe ba on va maîtriser bon nzambe net mo so comme la Bible nous demande que de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh bon c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Il est écrit l'esprit de Dieu sur moi car il m'a oint pour délivrer les captifs. Nous sommes captifs dans la masturbation. Bataille qui a les soumons. À comprendre, c'est une prière dans ma cangolier. Et la bonne nouvelle est. Et le banan, voici l'omboke baranabino. Boke bakanabino. Occupez-vous de vos matungulu. Nana osa yanga musala. Donc dans le bango mambonga na osala so que c'est ça côté passe bloque moi-même. Mon résultat va fruit. Sauf que je peux pas afficher les messages en déco pour na ko bomba identité na ye. Et à moins que peut-être moi appelle sa permission. Comme na sengue permission té a ebisinga pété na sala on moyen afficher ye ezate ou soit message na ye. Ils ont un profil na ye na photo na ye. C'est ça. Na ebisa ibino onga na salaka na te yaka onga na salaka ezalaka na te yaka nzamba tinda ngai. J'ai reçu la mission de l'apôtre Paul d'aller vers les païens, de parler leur langage. Yango na ebisa bino bo supporter nga, soyez tolérants. Ouais, donc toke na oka bongo et na okebisa bato boya kofinga nga na ba commentaire. Si je peux prier pour une personne, nzamba bikisi. Yo ya ofinga nga, imaginez ce que sort na yo. So na bina fungula mona lo balikambo. Il y a des gens qui m'insultent hein. Ma finga mabe pona sali nini. Na sali lo te kapo mamna lo be sepeliciété. Net mom so ko melenga yo mamu kolobo pona nini pona opesa batu conseil. Que ba contre nature ya lisumu. Fellation za lisumu. Kolembola. Kofi beza lisumu. Non, il y a ces pellités au maman kolo boko moya kolo barabilo rabwe. Abandi ufinga nenga. Kalate. Na changer ba forme ba prière. Mutu nyonso finga nga pona tei. O lukanga. Na sambela pona. Que Dieu vous bénisse. Bosomba café. Na oteka café ya remède, eza remède qui ezo bikisa malade ebele na nzoto. Ezo zongisa, ezo rajeunir en fait. Ezo booster système immunitaire en nzoto na mibali na basi. Ezo zongisa libido pona bato ba perda appétit sexuel ezala souté na mibali na basi. Ezo pesa bo pikiliki bo bukundu bo nzoto. Somba café so za intéressé ko melinga inbox. Ezako sukula mukongo ezo sukula barin ezo traiter prostate. Donc en fait eza tellement riche mutu tout azo somba kafa zo témoigner. Yo papa comment mutu ba 17 secondes. Somba café et opeso endurance o comment obeta demi-temps. Première et deuxième aussi ici en forme. Maman sepeli. Somba café à part café
toza na crème tozo teka na ebite na pesa crème au combo nini na pesa au combo nini na olukela au combo olungo koma Balthazar olungo koma Papi Mboma somba crème na expliquer que eza na bato ebele na parcours na ye bakuta na mo ba problème compliqué croissance monsieur ça dit ya malade monsieur ça moi ba problème ebele na meka ko expliquer sali que muto afionuki oka tala mbinga mobali mais aza 11 cm siko yebisa ngai yo 11 cm moi sini na ova na mbala 11 cm bilo musu bato baloba po bo réaliser ngo te po bo yebite hein voilà et ya on a le barba si je musu sunete ba sexualité ba pasteur o ba ya lo baba bilobela vous devez avoir au moins une petite connaissance sur ça. La Bible dit à la fois ajouter la connaissance hein. Dans la connaissance, la connaissance est la connaissance générale. Par contre, connaissance est 4-6 est la connaissance de la connaissance de Dieu. Est plus spirituelle et aussi la connaissance générale. Tout a besoin. Moi, notion sur la science et autres très important. Voilà. Donc, biloko biso tozo lobela wa tozo mongolo comprendre pas ya royer bango. Yango monito lobela ngo e ezo sunga bato ebele passer aza ote ya bato no position nzamba pesa biso ezaka papa et maman ekomami wapi o so imamo baluki seke yo za nyama boza bamboa o papa yo yebite ya basinyo so bazala ndenge moko te. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des vaginales, il y a des clitoridiens et basinyo so bazwaka orgasme ndenge moko te. C'est ça. Bon, ils ont si j'ai allé l'autre. Il y a un moni. Surtout, bah, passer à Balouba, wana. Bah, tato Balouba. Tant on se kenda tata, mi kuno maman ta la roka aboy. Au Mathieu, le banano pasteur, comment il s'appelle? Il y a Ivoirien, Zawi, Foukou. Maman talo. C'est ça, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Ok? Bible Zoloba. Il faut jouir dans moi si na yo. Lorsqu'on parle de la jouissance, on voit la nzotologie. Même la Bible reconnaît que les magoda ne tombera jamais. C'est ça. Parce que tant qu'on expliquer à toi makambo ba ozo biso ndire donné ba on va faire dans la planète ce qui na lo ba bonzambe muto uta wapi. L'homme est créé à l'image de Dieu. Pour muto bi mala mokili. Et là on y est pour moi c'est azozeme. C'est ça. Donc je parle de bonzambe. La sexualité c'est pour le bon zambé. Timba. Quand on va loinga pas en matin ba commentaire wa netike yo ne mosala nzambe surtout ba passer ba luba na opeki sabino. Lokola na kan na kasai kuna ka mwasi azala na valeur te ana droit ko sepela te ana droit ko jouir te mobali nde fois sepela. Mobali na ko linga basi ndenga lingi mobali ko divorcer moi si faut vendre ana taba ko mon seigneur so mokilo ya mabe andima parce que moi si nde bouc émissaire reforme mema mikumba nyoso mokili oyo non en Jésus-Christ yani homme ni femme biso tout abikela manzambe on a droit à la vie on a droit à la liberté on a droit na bisengo na bilenge voilà donc c'est ça crème wana na bité na benga okombo nini on comme Balthazar le ma Papi Mboma na crème na oteka moins cher chirurgie hein pour ba bakso centimètre hein pas moins de 3000 euros hein? Et puis na suka ngo komimbala parce que chirurgie on a sur le qui ngo aux assous mobilité mais oyo eza crème normale ya bokoko otikala likemba mobeso donc combiner ngo oza na mo problème à centimètre so oza na bien nzamba kela ya pambola oza déjà Balthazar oza déjà Papi Mboma tu n'as pas besoin de ça OK tozotekela ngo bato baza na mo ba anomalie na ba problème o ba mama baza ko déclarer faites tes assos elengité mama baya parce que kuna sous-marin donc et mambozo simbate papa combiner somba café somba crème à massage 3 jours quand on constate changement de 3 cm à 4 garantie ti aussi lisamo flacon na muke cha moi na maboko au massé au pakoli bien au bani au massé na tongo pour massé na pourquoi en tout cas au CP là. C'est ça. Contactez-moi inbox si vous êtes intéressé. Et puis, je vous dirai comment vous ça là pour Natine de la Bino, produit que Dieu vous bénisse, partagez vite.
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vandina bo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi se métamorphosé Osimingo sambwe maladie na miso Olengo baby naza toxiqué grâce à lui
azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moto mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko